Bonjour, bonjour, mbote na bandeko nyonso, mbote bisika nyonso bozwami et bienvenue na chaîne Nabiso. Tolingi tosola muke na après-midi à lelo concernant séparation ou salami na couple Panzu. On parle de séparation, hein, c'est pas encore les divorces proprement dit pour leur ezana nous séparation entre ba conjoints. Bon, na ndenge pe makambo ekomeli en tout cas je pense que comme difficile pour nako ressouder les sous relation moi je pense ils a déjà avoué à l'échec, hein? Donc wana penza vu ndenge makambo ezokende vu ndenge makambo ezopesa mapezo salama, en tout cas ça vaut plus la peine bah continuer ensemble, mais Dieu seul sait demain ou après-demain les choses ekokipe ko évoluer autrement et to souhaiter soke ko simba ba continuer soki ko simba te en tout cas po nanga soki avi nanga en tout cas mutu na mutu azwa nzela na ye po en tout cas immaturité oyo eza na mobali. Oh, c'est grave, hein? Aza vraiment immature, irresponsable, je sais pas comment nakoki ko qualifier yango, surtout avec ce qui s'est passé hier. En tout cas personnellement naoye bate peut-être il a un problème dans la tête, je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en lui. C'est comme s'il s'enfonce de plus en plus dans la bêtise. Donc, Azako continuer, donc Azako exceller dans la bêtise ango, et puis a commis kende ko s'enfoncer de plus en plus. On dirait mutumoko ba komi ko téléguidé. C'est l'impression que j'avais hier en nakota la vidéo où il a publié qui. Donc c'est comme si mutumoko bazo téléguidé. Hey tala, hey moi sinon a publié boy, a publié kutala ti alliance te, alobi asali boy, a pesi ba yo pe salela nini kitisa e rabaisser eza lokola kitisi yo pe sala yo pe loba po kitisa. Donc c'est comme si une personne bazo ko manipuler baza ko utiliser la yepe na kati ya bêtise wana na ambiance wana memami pe lokwa. En tout cas c'est comme si quelque chose ne va pas en lui. Il passe les vidéos pour raconter babuzoba ou à raconter qui en tout cas pour moi jugement nanga o nyo solo na vidéo wana ya buzoba. Donc par là, je comprends que Nyonso, ma vidéo, tout, Nyonso, c'est lui-même qui. Et c'est ça, ma vidéo réelle, à ça là. Et puis, c'est pas Debonayo qui, balobi, paraît. Azak un peu bizarre, c'est la femme, Moutou Azi, par moi, makamwana pour apparaître kaka bien ami soit bateau. Alors, c'est triste. Lorsqu'un homme a déjà un comportement bongo, en tout cas, je ne pense pas que. Libala ekokende musika po ezo sengata mobali esengata mobali azala mature, mais mobali soki immaturité à niveau oyo nga penza na ebite qu'est-ce qu'il pense pour sa propre vie, ou peut-être ye moko vie na ye moko mobali si aniata na ye yango mambeta, parce qu'un monsieur qui se respecte, un monsieur qui veut que les autres le respectent, nandimite akobanda ko se tale ndenge ya komine ko etale vie na ye sur la place publique boy. Donc c'est qu'il a rien à perdre ni rien à gagner. Donc peut-être ye moko vie na ye déjà c'est péta nango. Donc c'est un peu ça. On dirait zo jouer ba carte na ye asuka kwa nandimite, parce que un monsieur qui tient à sa réputation nandimite akoki ko kota na bobuzoba o ndenga kotele yango. Kobala mwasi o aza public ou bien toloba clairement koya kobala ba chronifuati ou courir derrière le chronifuati. Bon, au début il paraîtrait qu'un peu bizarre. Comment ça? Bon, basi baza ebele, tu avais besoin d'un équilibre, tu avais besoin de ceci, de cela, nengo loba na audio, mais quand même oye kobala na monzuana. Bon, moi je m'étais dit sûrement peut-être eza fantasme na ye alingaka na ye basi un peu mamona na un peu mu tête en l'air, peut-être eza ba fantasme na lingaka ne basi ya bongo moi si moko aza un peu agité, moi si moko peu bo nzunzu ebele peut-être ye monde alingelaka na ye basi bongo po mutu na mutu aza na gu na ye, hein? Eza pe na basi mususu balingaka na bango mibali ya mitu pasi bazali. Donc yeso mobali mutu pasi yanke ça va, mais soki mobali ya calme oyele ba chemise
ya français na nzoto ba chemise ya banzau na nzoto donc wana ye kute kosimba te aoyelaka ye na ba dictionnaire na maboko auta campus donc wana kute esimba te mais soki kaka mwa ya jean moko boye ayelaki na mwa langage moko bayanke petio ya ça ye nde bongo c'est bon donc monde ezalaka bizarre alors moi je me t'ai dit sûrement Brian c'est son eza fantasme na ye il aime de filles comme ça et bon, à tomber sur grâce moi je m'étais dit, bon, sûrement, peut-être, vu que y a moi trop bah, logique, moi un peu intellectuel, bien que l'obia bimi c'est là ibiso niveau mususu ya lingala, to comprendre te, okwa ka moi, peniel penenga ye la biso na débit, ye la biso ba anglais belé comme si ayebi lingala te, mais na souka, to mona que peniel parle très bien lingala, parle très bien le français, mais na debi ayeli biso bo babimisaka toujours image mususu ndenge moko pe na ye na debi ayaki ondire mutu moko mikakatano na lingala mais oh lobi pe lingala ebetami nango c'est bon donc moi parenthèse le monsieur est arrivé peut-être akendaki par grâce par mon équipe peut-être elle s'exprime bien peut-être aza na moi na ba conversation na bango moi logique moko ezali moi fil d'idées ezokende kitoko donc peut-être dans ce sens là peut-être yango qui ensemble ou soit ça a un peu fonctionné au début subitement tout le monde a qui mariage tout le monde tout ce qui s'est passé nandeki to comme la situation o ekoma ki lobby famille à moi si bazana ba problème o bango ba o reprocher mobali pe de son côté selon ba makambu na ndenge lobby asala ki vidéo na ndenga lobby donc azape na makambu o azo reprocher moi si mais malheureusement jour ba sala ki réunion il n'a pas pu Kolobayango devant tout le monde. C'est ça aussi le problème. Bien que réunion en AP, un jour on reviendra sur ça, solo larango, pour ezaki etambola ipe comme il se doit te kenda ki un peu likolo mingi ba makambo important, il fallait l'Obama et l'Obama qui tenait habité ceux qui modérateur il y a réunion comment il avait programmé les choses bon. Bref. Le monsieur azala ba makambo na ipe o yazo reprocher moi si pesa qui est cadre pour exprimer yango à l'obate mais lelo a commis qu'on se plaindre moi si peu de son côté sûrement silence et sûrement elle a des choses aussi à dire donc wana deux wana pour l'instant on le met un peu de côté mokolo mususu on en parlera mais lelo plus likambo moko na ngena lobela sur oyo nyonso joué à part ba makambo na bango banzela molili ya mobali bizaleli na immaturité na ye bizaleli na ya bilingalinga de gauche à droite ba bêtise nyonso o nyonso koki ko caractériser ye to kepe kota mwasi o nyonso eza comme ba mabe o ye mobali azui pa mwasi impolitesse banzela balele tout ça ba makambo nyonso o ya mabe eza pe sur mwasi eza na eloko mosusu oyo e contribuer makasi na ko déstabiliser couple oyo c'est l'entourage entourage plus ya mwasi entourage ya mwasi e contribuer mingi na ko déstabiliser bango encore plus bien que bango boko ba problème na bango e déstabiliser bango mais l'entourage a beaucoup contribué. Donc, entourage na bango wana, tout ce qui est chronifoua, tu wana nyonso badeko traîner tout autour na bango. O misusu baza de gauche à droite, nord, sud, est, ouest. Jouer comme force moko ya pesanteur na couple wana. Ils se sont ligués mutu na mutu. Misusu basangani, misusu individuellement. Pona ko benda bango penza bakweya. À un moment donné, pour se souvenir, on avait eu à parler sur l'Ikambouya. Oh non, le monsieur avait embauché espion pour espionner la femme, pour na kolande la détective, voilà. Que le monsieur avait payé un détective. Et ça, la moko maman mtu a relevé qu'il Ikambouana. Wana eza et a aveu. Mutu e moko po azipa likambo azosala babimisi yango na elamba mususu. Oh non, il avait payé de personnes pour jouer rôle wana. Moi je dirais non, c'est faux. Bafuta ki mutu te. Bango moko chronifuati.
bango moko nde bajoue barole wana ya détective babandaki komema kotimelaka garçon wana bainformation Brian wana bainformation ke muto bali aza boye asala boye azalaka boye soko olingi omona boye sala ye boye 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 okomona boye omoni mutu boye donc bato bateki grâce eza bato bazalaki wana tout autour na ye bango mutu bateki ye bango mutu bamemi bapesa bainformation engagea na ye détective moko te bango moko oyo balobaka na Kinshasa kongola akoki kopimela na ye yo eloko nyonso mako opimela lisolo te ndenge moko babandaki kopimela Brian lisolo te bainformation ebandaki kokoma jalousie nde ebomi mingi jalousie mariage wana esuscité jalousie pour preuve bomoni mpe mania aza na nzela ya libala soki botali bien balingi babandi déjà koatake ye babandi 10 000 $, histoire à 10 000 bamsu bakomo bwaka ngo déjà bajeton histoire à Dubaï histoire à boye donc pour na kaka ko réveiller likambo moko na belle famille na ye donc mariage na ye déjà babandi koatake yango siko so bamonika ke se concrétiser bokomona ekokoma bamakambo ekobanda koya heureusement je pense à kotirer leçon mingi na likambo et s'est passé tout près na ye po azala plus sage à gérer tango ekoya na côté na ye entourage na bango wana vérité zate ozwi mutu loko anenea déjà azaka très suspecte cette femme soki il y a une fille plus dangereuse c'est cette fille là neneya akotaka mutu lokola niama oyo azalaka na kati ya lidesu nde balobaka niama oyo aliaka lidesu azalaka na kati ya lidesu azo ronger na kati lokola mpuku azo lia yo azo fula donc elle était là tout près des grâces récolter les informations elle était là tout près de certains amis ya nani récolter des données récolter des informations pour information wana ayebi bisika bandai kokomisa yango okoyeba bango kaka na balangage na bango ozwi l'autre là qui encore asala yepa bandai kosala mwa baémission ebele sur baaffaire oyo na mwa moment moko alingaka sala donc sentir entre bango vérité eza te soki olandi baanalyse na bango nyonso bazosala sur affaire oyo okoyeba koplace okodétecte mwa haine moko boye osentir oyo aza na haine oyo jalousie oyo azosala semblant na baanalyse na ye donc au fond il y a autre chose bazo poursuivre pour preuve moto moko elingaki epela awe rataki ndenge kaka Brian asalaki émission na Saratola elingaki epelisa moto il y a des gens bazaki d'accord te il fallait bango nde basala yango lokwa basali te mitema donc entourage wana ya grâce bango mutu ebele babomi ye ozwi la personne comme Carmen Odia en tout cas pona Fivette Malika nani Laura Chou ningane nyonso wana en tout cas faut bosala très très attention à cette fille là elle est dangereuse elle est mauvaise posoko tali kaka surtout analyse ne ya suka uti kosala na Bunez na chaîne à Bunez so eboke kuna kotala yango boko mona émission yango en tout cas tu sens là elle déverse sa haine donc elle avait une haine donc la vie de grâce et bandai ko déranger ye quelqu'un déjà qui dit alinga ko yamba téléphone te po yesi akoma déjà madame ye amimona ka yesi akoma pourquoi contenir balangage à bongo tiko tu Binez atunie mais en quoi sokazo sala snap na ena mobali na e ba auti ko zwa na aéroport yo il faut et déranger yo oh te eza makapa privé nini mutu vi na ye aomene vi na ye bino na YouTube tout c'est fait au vu aussi de tout le monde yo en quoi na présentatrice kuta tunie yo et déranger yo na nini donc pour voir donc à extérioriser haine moko boazala ki nango pa muninga donc il fallait kaka et panzana ndenge libala na nde panzani ebele ba sepeli mais moi je me demande bo sepeli siko bo gagner nini bo gagner pe et l'autre côté mais muninga au moins elle a été honorée elle a été honorée devant le monde
devant Dieu, devant l'État. Ata kutu balobi mariage bakende ko annuler après. Mais ye kuta zwa ki eta honneur wana ale kata liboso a mère. Donc, le monde est bizarre. Très, très bizarre. Il faut faire très attention aux personnes qui sont tout autour de toi. Maniké avait une fois dit, batu wana bazobina na fête wana mitema na bango aipo a milieu oya évoluaka ayebi ke milieu eza nango mabe bazo sala la bango ba semblant wana ti bazo bina na bango wana ba okata danse kaka bango wana nde bakobomela muninga cop pe basali yango nga eloko susu na kokamwa magali Kongolo likolo soki a 100 soki combien euros soki 200 euros batindelaki yo vraiment à cause de ça. Et en plus, au commis et makambwa bien zoya bientôt là. Oh. Donc aux akano na mobilité. On sait qu'aux akano na mobilité alors. Oko prouver nini. Donc bah tout monde bah vie moko kara kito côté propreté en tout cas je suis désolé de le dire Magali il o kamusa inga o lobake futur bah tout comme futur soki madame comment ça donc tu obota mwana na o se kozaka no na mobilité ce koza na mobali confirmé te pour ce kozaki na mobali oh ya yo na minute faut il faut moto pela comment ça je suis avec toi mais tu passes pour faire des vidéos raconter des choses c'est que yo posano ka femme libre est-il là donc trop de bouzoba trop de makambu kito côté propreté en tout cas prochainement soki mutu o sala likambu na to préparer likambu na faut éviter baba lisanga moko boye eko memela okaka buzoba ba masanga moko boye ko mema makambu ya bosoto masanga moko boye ko bota ba conflit donc des abongo ba bomani na CC na ba message ba SMS ba sango détective moko tazala ki engagé embauché nyonso wana bango na bango ba bomani ba bomi muninga CC ata lelo te un jour ba secret ekobima pour entre bango il se passe des choses likambu oyo même bango moko à part makambu o entre bango o eza entre le monsieur et la dame entre bango mibale bana ba problème na bango o epandi bango mais en dehors de ça ndesko eza na ba problème au place ba ninga entourage et intervenir na ba plan ebele po epanza bango po eboma couple na bango bien soko zui ba histoire nyonso ekoma ekobima. Qu'est-ce qui prouve que bateau nyonso babande ko benga babande ko benga ba Jaël babande ko benga ko passer ba coup de fil de gauche à droite batango réellement c'est Panzu qui a appelé comme aussi on peut payer une personne que yo passera ba coup de fil ba preuve nango ezate. On ne dit pas qu'il n'a pas fait ça, il a fait ça. Mais qu'est-ce qui prouve que bah oh misusuana pour ba preuve on ba message on peut misusuezalango trop lisible. Le monsieur a eu à commettre des actes comme ça, mais il y a aussi une main noire qui agit dans cette affaire. Un jour, ba makamususu ekobimalango po eloko moko te na se amoi e bombanaka. Un jour, ba vérité nyonso ekoyebana qui avait fait quoi. Ba misusu kaka ndeka makambo ndeke boya pe na bato bakopotana pe pe na bato bakobomana kaka bakoswana pona ba makambo pona ba retomber oyo déjà kaka ndenge Panzu alekaki na émission ya Sarah eza na bato oyo baza mécontent nango basepeli te il fallait bango nde bazwa exclusivité wana ya kosala émission wana en tout cas eza pasi couple ya mwana batu ata baana bango de mabeda ba fe ba kabwana na ndenge na bango moko ba kabwani mais bino ki motema mabe jalousie mal placée ale boye ko contribuer susu na ko panza bango bien au lieu que botika bango ba panza na bango na ndenge na bango po ba nge ba panza na bango lié que non musika te po ba problème déjà et comment qui déjà est belé entre les deux familles. Déjà ce que esenga ba vanda réunion de famille c'est que makambu penza ezali même abende mukolo yango réunion de famille yango ekendaki en profondeur te po ba lobela penza ya solo likambo bango ba vandela ki wana bake na bango oya ke gauche oya ke droite oya lobi boy oya zongsi boy en tout cas
je sais pas prochainement soki bakosalara réunion nayebi te mais soki bakosalara réunion en tout cas bayeba koplanifie yango malamu en tout cas mwa moke oyo tozalaki nango na pokwa lelo yango wana merci beaucoup.